création na innovation na makambo ya mpepo to pe aviation na RDC. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse alela yango minu na nenga kosakana te di et commandé domaine na ye. Après réception, il y a premier Airbus A330, oyo CAA yaka nango, mikolo eleki, yango nde suki saka masolo, ndi melangai mwana Kongo que CAA a outil lisusu ko bambo la koko di koko na botu, na domaine aérien, avec arrivée P réception, il y a deuxième avion esika Airbus A330. Ah! Airbus A330, deuxième frappe yango yo, ya mokwake na mapate RDC, ya boebondi melangai que mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso eyaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omatio kita na ote po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozwa ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ba avion oyo bomonaka na international ba compagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe ba pays européen ebele kutu batu ya bafaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango po na kitoko pe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini télé oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotika la koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali po na bino bosalaka bafaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage na ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi Mbota bio nyonso balandi ya journal ya pepe pona peuple tika ete tofungola basango na biso na ngamba présence bosengeli koyeba ke pona oyo etali processus ya pe na Nairobi kuna na Kenya bosimba ke ba premier échange entre ba participants congolais et bandaki mardi 29 novembre bolanda balete nango elongo na héritier Mapindi. Poursuite, il y a facilitation, il y a processus, il y a Nairobi, misala en groupe et sous-groupe ndenge zala qui définit la facilitation. Yango est démarré mercredi 30 novembre. Ndenge ba source est révélé tout ba membre oyo bazali commis l'organisation il va pour parler oyo. Dans l'entretemps, facilitation, il y a processus, il y a Nairobi, ba komaki mokolo ya mardi 29 novembre. Et longo na ba enregistrement, il y a ba dernière délégation oyo ba utaki bisika na bisika pour na ko participer na ba discussion oyo ezali kosalema na capitale kenyane opération oyo et kozala bongo suivi na session ya mise en confiance entre facilitation ya processus et longona délégation ya Kinshasa ba représenter ba groupes armés ya société civile ba association ya basi pe ba leader communautaire et sengeli bosimba ke na ouverture ya ba pour parler oyo ba chef d'état membre ya communauté ya Afrique de l'Est bango ba exhorta ki na ba participants nyonso ba yeba na ko evrer pour na retour ya kimia na est ya RDC appel oyo il va qui lancer tour à tour et pas y a président il y a Ouganda il y a Kenya il y a Rwanda pays ya République démocratique du Congo et longona facilitateur il y a processus il y a Nairobi ba source et va kotal sake facilitation oyo azali ko affirmer que troisième round oyo et copé sabongo droit les sources na ba consultation mon société contrairement à Nairobi un peu Nairobi D facilitation azali kozela rencontre oyo ezala étape moko ya ba solution pe ya ba action moko concrète pour na kosilisa définitivement makambo etali insécurité na partie orientale ya République démocratique du Congo. Tobeta bon masola chambre basa parlement bosengel koyeba ke na plénière ya mardi 29 novembre ba honorable député ba voté ki pour na 37e fois prorogation ya état de siège na Ituri
pona kuna na province ya Nord Kivu ezalaki bongo na bokambemi ya président Christophe Mboso. Bolanda ba détail. Nabokambemi ya Christophe Mboso Nkodia Mpwanga, président ya chambre basse ya parlement, Baeli Nationaux votaki sans débat mardi 29 novembre 2022 projet ya loi oyo ezali kolobela autorisation ya prorogation ya état de siège pour na une partie ya territoire ya République démocratique du Congo mingi penza na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu ezali bongo na suite ya motion d'ordre ya député national Paulin Odiane oyo amonaki ke ezali inutile ko engager débat autour ya projet ya loi oyo étant donné que réunion et évaluation ya ba mesures exceptionnelles oyo ekosangisa kala mingi te ba concerné autour ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe ba circonstances particulières oyo ezali bongo na guerre ya agression oyo ezali imposé epai ya Rwanda na tina wana vote esalemaki na séance yango pe lisusu suspension ya plénière esalemaki faute ya quorum ya vote bongo na tango bazongaki pona kosala vote 279 députés nationaux bango bavotaki oui sur 284 députés oyo baparticipaki na vote 5 balobaki non pe abstention bango bazalaki te. Entre-temps, économie ya projet ya loi oyo vice-ministre ya justice Amato Bouyabuziri Mirindi ye a justifiaki énième demande ya prorogation oyo na tina ke ba force ya défense pe ya sécurité bazali engagé kuna epai wapi ba opération militaire ezali kosalema pour na kolongola ba force terroriste nyonso en général pe ba M23 mingi vraiment oyo bazali soutenu na Rwanda pour na ko permettre armée na biso baeba na kokoba ba opération na yango pour na kozongisa kimia na est ya République démocratique du Congo ezala kibongo na litomba ko proroger état de siège pour na période ya sika ya 15 jours na ba province ya Ituri pe ya Nord Kivu ndenge vice-ministre Amato Bouyabuzire alobaki bosimba ke commission PAJ kati na plénière yango ba présentaki rapport na bango oyo etali examen ya proposition ya loi ezali ko fixer ba principes fondamentaux relatifs na protection ya réparation ya ba victimes ya violence sexuelle liée na ba conflit boenatina na suka ya exposé plénière a déclaré qu'il recevable rapport oyo et kozala enrichi pour na ba amendement oyo ezalaki proposé et pas ya ba élu na délai ya 3 jours. Totika kana masolo ya chambre basa parlement bosengeli koyeba ke ba députés nationaux membres ya commission environnement tourisme ressources naturelles au développement durable ba auditionnaki mardi 29 novembre monsieur Faustin Biringamine oyo azali bongo DG ya fonds minier pour le génération future encore une fois de plus héritier Mapinde. Ba députés nationaux, membres de la commission environnement, tourisme, ressources naturelles et développement durable, ba auditionnaki mardi 29 novembre 2022, M. Faustin Biringamine, oyazali directeur général de fonds minier pour les générations futures, FOMIM na Mokuse. Audition oyo ezalaki mingi pour un nombre de projets et intégration ya industrie minière na économie nationale, stratégie ya financement ya PME, ya PMI, impact visible pour la génération future, nombre ya PME, PMI oyo ezali financé na mikolo ya lelo, montant ya fonds oyo ezali placé na institution bancaire, pe lisusu évolution ya FOMIM depuis création na yango kino lelo, na suka ya exercice républicain oyo ya redevabilité, M. Biringamine a déclaré ki boye akoki ko garantir bato nyonso na makambo oyo euti ko salema ezali vraiment devoir moko ya redevabilité alobi ke FOMIM esengeli ezala représenter bisika nyonso et espérer ko collecter ba fonds pour na ba génération future en tant que na ba ebandeli nango FOMIM azali ko disposer ba structure nyonso en phase d'installation ndenge DG atalisaki na ngambo na ye député Constantin Bengele président ya commission environnement alobi invitation oyo epesamaki epai ya directeur général ya FOMIM na cadre ya prérogative légale na ye epai ya assemblée nationale ezali bongo koyoka ba service public pe koyoka ndenge nini mosala ezali kotambola en tant que commission baza
na charge ya ba gestion ya ba ressources naturelles ya développement durable ya tourisme pe bongo na bongo bakokaki ko inviter ba animateurs ya ba service public pona ko beta masolo elongo na bango ko poser bango ba question pe koyoka ndenge nini ba secteur na bango ezali kotambola pamba te kala mingi te bakokende na vacances parlementaires et sengeli ba répondre ba préoccupation ya ba électeurs na bango. Dans ce primature, Sénégal Koeba, que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a procédé qui mardi 29 novembre dans Pullman Hôtel. Ouverture, il y a atelier, il y a validation, il y a résultat pour la étude, il y a redynamisation, il y a système, il y a information pour la gestion, il y a éducation dans le secteur, il y a enseignement, il y a formation technique et professionnelle. Bon, on a des détails, nango et l'on a hérité Mapindi. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a souligné que le gouvernement a réservé place moko ya makasi na secteur ya enseignement pe formation technique pe professionnelle na tina wana baction ibele ezali identifié en faveur ya secteur oyo ezali esengo makasi pona ye alobi ko patronner milulu oyo ezali consacré na validation ya ba résultats études pilotes ya ba données collectées auprès ya ba établissement ya formation professionnelle pe technique na 3 villes mobimba ya République démocratique du Congo kati na yango ville ya Kinshasa, Lubumbashi, Matadi pona compte ya système ya information na ba gestion et éducation volet ya enseignement technique et professionnel na leadership ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo boye ye alokola chef ya gouvernement bazali kolobela programme oyo ezali réservé boye place moko ya malonga emipesi vraiment on a likambo etali enseignement pona ye alobi gouvernement bakosappuyer na ba démarche oyo ezali ko favoriser collecte ya ba données statistiques na ba différents secteurs ya vie publique pe lisusu centralisation moko harmonisée pona visibilité na international akumisaki contribution technique ya UNESCO oyo bazali vraiment déterminé pour la réalisation ya ba résultats statistiques oyo ezali bongo ko renforcer actuel système d'information pour la gestion et éducation oyo ezali ko kotisa ba nouveau indicateur ezali ko tenir compte kaka na offre ya formation professionnelle pe technique te kasi insertion professionnelle ya ba diplômé initiative oyo selon premier ministre ezali ko rejoindre vision ya chef de l'État pour na oyo etali formation to main d'œuvre vraiment ko qualifié pour le développement ya République démocratique du Congo bosimba ke avant mot d'ouverture ya premier ministre ya formation professionnelle Antoinette Kipulu Kabenga ye azongela kimingi importance ya étude oyo esengeli ezala validé na suka na yango na 2 jours ya atelier pona ye formation professionnelle ezali bongo autonomisé et pa ya ba jeune pe ezali ko favoriser intégration professionnelle na tina wana ezana litomba ya ko accorder importance moko capital na secteur oyo représentant pays ya UNESCO ambassadeur ya Corée du Sud bango ba memaki appui technique pe financier na projet oyo bango pe bakumisaki aboutissement ere ya étude oyo Kalama solo ya primature Bosengeli Koyeba que Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui mardi 29 novembre kuna na primature réunion ya sécurité oyo eza inscrit na série ya ba réunion oyo eza kosalema sur instruction ya commandant suprême ya ba forces armées encore une fois de plus hérité Mapindi. Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge a présidé qui mardi 29 novembre 2022 na primature réunion ya sécurité na cadre ya série ya ba réunion oyo ezali ko salema régulièrement l'instruction ya commandant suprême ya forces armées po ya police ya République démocratique du Congo réunion oyo ezalaki mingi pona ko sala point na situation opérationnelle na province ya Nord Kivu pe situation humanitaire ya plus de 300 000 compatriotes na Goma chef ya gouvernement elongo na batu oyo ayambaki bapasaki en revue situation na Grand Bandundu particulièrement na territoire ya Kwamut batalisaki ba effort oyo président de la République azali kosala po na kosilisa likambo etali insécurité ndenge porte-parole ya gouvernement alobaki liboso ba panze sango lelo atalisi ke bango balobelaki makambo etali ba opération na province ya Nord Kivu d'après ba différents rapports oyo ezali présenté na ba service ya sécurité akalmi ezali ko régner na ba ligne de front pe lisusu ba signalaki réorganisation na niveau ya ennemi ndenge bazali ko s'approvisionner na ba matériel
alobi ke bango na ngambu na bango gouvernement bakotikala toujours vigilant pamba te bango bazali kodiscuter d'urgence na situation humanitaire bango bazali kolandela nyonso de près alobi boyebi ke près de 400 000 compatriotes mobimba bazali concernés lelo to comprendre clairement que ba stratégie ya ennemi ezali bongo kwa fixer ville ya Goma et pa wapi concentration ya population près de 2 millions ya compatriotes mobimba bazali donc idée ya kosala réflexion mingi na niveau ya ministère ya action humanitaire au-delà ya appui oyo ekopesama epai ya population na ville ya Goma pe bisika na bisika bosimba ke réunion oyo ekonnaîtra ki participation ya ministre d'État en charge ya budget ministre ya enseignement supérieur pe universitaire ministre ya industrie ministre ya communication pe média ministre près ya président de la République ministre ya affaires étrangères vice-ministre ya intérieur vice-ministre ya justice vice-ministre ya finance pe ministre ya défense nationale esengeli bosimba ke ba misusu pe tomonaki présence na bango lokola administrateur général ya ANER chef d'état-major adjoint ya ba FARDC auditeur général ya ba FARDC commissaire général adjoint ya police nationale congolaise directeur ya cabinet ya DGM pe quelques membres ya cabinet ya premier ministre. Totika bi province ya Kinshasa tokene bongo na province ya Otuele pona kotalisa bino ndenge gouverneur ya province oyo ezali bongo Christophe Baseane nanga procédaki mardi 29 novembre liboso ya ba député provinciaux kuna na Isiro présentation ya projet edit budgétaire pour na exercice 2023 bolanda ba détail ya élément oyo na maloba na ye oyo azwaki bongo 1h55 boyeba ke autorité provinciale arandaki ba hommage epai ya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pona ba effort oyo azali kosala na faveur ya kimia pe sécurité na République démocratique du Congo pe kolite contre corruption na mboka avant ayeba kina ko saluer collaboration na ye entre gouvernement provincial pe organe délibérant oyo e ko permettre na Otuele ya koyeba kozala bongo modèle po na ba province mosusu na ordre boyeba ke 371 milliards 244 centimes 54 francs congolais yango nde bosengeli kosimba na lulendo pe na kanza nyonso lenge Christophe Baseane nanga atalisaki na ba eli provinciaux oyo bazalaki présent na salle sur 20 bazalaki bongo 18 ke projet edit budgétaire oyo une fois ba validé yango et ko permettre na gouvernement na ye ya ko poursuivre ba travaux ya ba infrastructure routière immobilière et ko accompagner gouvernement central na gratuité ya enseignement de base couverture ya santé universelle promotion ya agriculture pe poursuite ya mise en œuvre ya programme ya développement local ya basa 45 territoires ba prévision budgétaire oyo et koyeba na accroissement ya 52,14% par rapport ya budget ya exercice 2022 chiffré il y a 244 milliards 17 millions 914 045 centimes 89 francs congolais oyo ezali noté dicté na augmentation ya part ya ba recette na caractère national alloué na province ezali bongo 150 349 002 francs congolais augmentation ya ba recette oyo ekouta na caisse nationale ya péréquation et kozala bongo 84 milliards 799 millions 805 961 francs congolais ba recette propre ezali bongo 49 milliards 294 millions 160 239 centimes 49 francs congolais pe ba partenaire technique ezali bongo ya 39 milliards 225 millions 872 261 francs congolais a souligné que chef de l'exécution provinciale avant nous a rappelé contexte sécuritaire économique et sanitaire où ezali difficile et pas puis gouvernement a déposé projet edit budgétaire na faveur oyo pona ko plaider na réception pe adoption et pas yaba eli
na sima ya exposé ya 4 groupes parlementaires ya assemblée provinciale boyeba Christophe Basea Nenanga a sollicité pe a obtenir 24 heures pour na koya ko répondre ba préoccupation ya ba eli. Na somsubo sengali koyeba ke distingué première dame Denise Nyakero Tshisekedi a participé qui du 28 au 29 novembre na conférence mondiale sur la prévention des violences liées na ba conflit ba détail elongo na Stéphane Skande pe Nathalie Kaila Kapenda. Affronter injustice na ba action pe ko apaiser souffrance eza démarche oyo première dame Denise Nyakero Tshisekedi a salaki na Londres session plénière ya conférence initiative internationale pona wetali prévention ya ba violence sexuelle liée na ba conflit et pesa ki esika epa ya épouse ya chef de l'État Denise Nyakero Tshisekedi a s'exprimer aloba na mokili cri ya détresse ya population ya mboka na ye o bazali ko agresser bango injustement epai ya Rwanda pays voisin liboso ya ba partenaire agence ya Nations Unies représentant ya gouvernement première dame ya République démocratique du Congo atalisaki ndenge population na ye azali ko souffrir kuna na est yango ezali ko sala ke ba kaya ba viol ezala ebele triste réalité o ezali ko néantir ba effort o déjà basala na mboka pe ko rendre justice pe ko lisusu ko accorder réparation na ba victime ya ba conflit o eutaki koleka na maloba na ye première dame asalaki intervention moko urgente pe caractère interpellateur. Martin Luther King a un jour dit, je cite, une injustice où qu'elle soit est une menace pour la justice partout. Nous sommes tous inéluctablement pris dans un réseau de relations mutuelles, liées par un dessein commun. Tout ce qui affecte directement quelqu'un nous affecte tous indirectement. Fin de la citation. À présent, une guerre injuste est menée contre mon pays, la République démocratique du Congo, par des groupes terroristes soutenus par le Rwanda, et cela nous concerne tous. Un cycle répétitif des conflits au cours desquels le viol a été massivement utilisé et continue d'être utilisé comme une arme de guerre. Il va sans dire qu'en l'absence de conflits, nous n'aurons pas à déplorer toutes sortes de crimes graves dont les violences sexuelles. Il est donc plus qu'urgent de travailler à la prévention de ces conflits et de promouvoir ce qui unit plutôt ce qui nous divise, et ce, dans le respect mutuel et un élan d'amour et de fraternité. Champion global ya Nations Unies na makambo etali lutte contre conflit Denise Nyakero Tshisekedi a saisi rendez-vous ya Londres pona ko inciter ba dirigeant ya monde basala bongo mosala malamu pe ko dénoncer lisusu ko arrêter pe ba agresseur oyo bazali ko luka violence sexuelle esilate lutte contre violence sexuelle eza pe ko punir ba coupable ko prévenir ma nouvelle violence oyo ndenge Denise Nyakero Tshisekedi a concluraki avant abima bongo na salle. Nesongianzi la papa nkusu mokambi ya Lipsanga vuva mobayindo bola muka a pesi pe makanisi na ye pona ko proposer ba solution par rapport ya guerre ya agression ya est na République démocratique du Congo et pa yuapi Rwanda azana sima ya ba M23 bolande na micro ya Stéphane Skande. Guerre wana koko sila na ngota na mikolo mibale to misato tata mwasi ezali kaka ba Congolais batomboka na communauté internationale bayebisa mokonzi ya mboka biso nyonso ba Congolais to telemi MONUSCO dans les médias abima na mabele na biso tomoni musala na ete soki guerre na est continuer to sengi na mokonzi ya mboka tata relation nyonso na Occident guerre kusila parce que guerre wana ezosalema pona ba minere toza na problème penza na Rwanda boyete mais Rwanda za siko utiliser base arrière pona bakotaka siko bakosi Rwanda ndengeni ono yo Rwanda uza pauvre soki basali guerre wana bino boko s'enrichir est-ce que Rwanda kokoma riche to ba politicien rwandais nde batu bakokoma
faux riche parce que misolo bakozwa ba minere wana bakotekela wapi bateka na Occident ba minere mbongo bakozwa bakocha wapi bakocha na Occident. Donc omoni problème na biso ezali mingi bolongola mysticisme na kati mandoki ye eza physique. Bino bobandi soki ba congolais ba décider ba telemi atana ba machette bona ba nzete toza 90 millions tozwi katikati ya Congo nyonso ekokende bitumba wana. M23 ba okima te bakokima ebike tokokota ti na Rwanda bongo po Rwanda oyo ezalaki na bango na Burundi eza ba province zone annexe ya Congo belge mais esika makambo ezali bato ba mikanda si babimisaki déjà mikanda non M23 ezosala rébellion eza problème congolais mais M23 avandaka na mboka ni bazaka na Rwanda c'est que Rwanda azobomba ba rebelle ya Congo. Siko soki Congo lelo alobiki alinga kendo landa ba rebelle na ye wana tina Rwanda communauté internationale kopesa nzela. Malema tokomi kopusa na suka ya basango na biso héritier mapine masala bino info ya ba journaux. Mbote pe boye bolamu na info ya ba journaux tofungoli yango na bi hebdomadaire l'objectif auteur alobi 3e round ya processus ya facilitation ya Nairobi ba travaux en groupe où ezali défini na facilitation ezali ko démarrer mercredi 30 novembre. Bosimba ke poursuite ya facilitation ya processus ya Nairobi misala na yango na ba groupe pe ba sous-groupe ndenge ezalaki défini ezali ko démarrer déjà mercredi 30 novembre. Dans l'entretemps facilitation ya processus oyo akobaki mokolo ya mardi ba enregistrement ya ba dernière délégation oyo ba utaki bisika na bisika pona kosala ba discussion na capitale kenyane. Boy confrère l'objectif à Betty Masolo ke ezali bongo étape ya suka oyo ekoki ko benda ba solution ya ndenge na ndenge pona kosilisa guerre na République démocratique du Congo mingi penza na province ya Ituri pe na province ya Nord Kivu. La prospérité na ngambu na ye alobi liboso ya ba écueil ya ndenge na ndenge ba élection 2023 seni asengi implication ya bato nyonso pour la réussite à Paris, concerne la prospérité, azongeli point de presse au président de la commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, à Salaki week-end et pas wapi ba annoncé calendrier électoral pour le concert la prospérité alobi Denis Kadima alobi ba spectateur bazalité ba acteur pe bazalité moto nyonso esengeli a s'impliquer pour la réussite ya Paris oyo nyonso wana ezali ko banda déjà na mois de décembre et pas wapi opération ya identification pe enrôlement ya électeurs ezali déjà ko banda totikali kaka na même journal la prospérité alobi Martin Fayulu alobi to sauver République démocratique du Congo oyo ezabongo na danger concert alobi li message oyo président ya SID mwana mboka Martin Fayulu Madidi apesaki mokolo ya mardi 29 novembre à partir ya hôtel na ya Faden House na commune ya Gombe et pa wapi asengi na population nyonso ya RDC ba participer na marche ya le 4 décembre oyo église catholique azali organiser pour na kotelemela agression oyo République démocratique du Congo azali bongo victime na information oyo ndeto soki si info ya ba journaux ya poko ya lelo botikala malamu. Bon, c'est ce que le journal le peuple pour la peuple yango ekomi na suka. Merci na Nathalie Kaila Kapenda oya kumbela édition na sima. Ya caméra tozaki bongo na Igor Ntingi montage sima makina ki angebe ni journal ya peuple pour la peuple zaka superviser et pa na yemoko héritier mapine mbandeko. Botika malamu ngana bino tokutani mukolo na lobby. Au revoir. Innovation na makambo ya mpepo tope aviation na RDC compagnie africaine d'aviation c'est ana mokuse alela yango minu na nenga kosakana tedi et commandé domaine na ye après réception ya premier Airbus A330 oyo CAA yaka nango mikolo eleki yango nde sukisaka masolo ndimela ngai mwana Kongo ke CAA auti lisusu ko bambola kokodi koko na botu na domaine aérien avec arrivée pe réception ya deuxième avion esika Airbus A330 Airbus A330 deuxième frappe yango yo ya mokwake na mapate RDC ya boebondi melangai ke mon côté na terrain po ezala nanu te ekomi lelo ntimba na nzuzi veut dire mapasa Airbus A330 ba avion ya mokwake ya liboso yaka yango yo bozwa lix eza nango neti soki omati okita na yo te
po confort nango eza na ba angle nyonso kobanda na bakiti na couloir na first class na classe économique et bongo bozo ya mibale yango yo nyonso eza na excellence pe noblesse moko hors pair boyeba pe bosimba ke Airbus A330 eza ba marque ya avion oyo bomonaka na international bakompagnie aérienne de renom pe crédible nde basalelaka yango bokokuta yango na bamboka lokola Allemagne veut dire na Machaft pe bapays européen ebele kutu bato ya baaffaire pe mingi ya minene na monde mingi basalelaka yango mpo na kitoko mpe bopeto na luxe na yango surtout mécanisme ya sécurité eza nango chaque siège ndenge kaka boza komona eza na mwa mini tele oyo kotalela bafilme ennui, fatigue, okotikala koyoka yango te USB na pointe pour na chargement ba téléphone tope ba utilité mosusu Airbus A330 ya mibale ya CAA ekomi eza na deux classes first class pour na bino ba grand monsieur na ba grande dame pe ba personnalité misusu ebele avec 36 sièges classe économique pe ezali pour na bino bosalaka baaffaire pe bato nyonso ba amoureux ba voyage avec 267 sièges mokoka sala voyage dans ba meilleures conditions ndenge nanu ezala te avec Airbus A330 ya mibale ya CAA avion ya sika oyo euti kokoma ekwei deja na mabele timba na nzuzi lelo mibale moko te na Congo bana Congo pe bapaya basepeli ah oui CAA mfumu na ba innovation deuxième avion Airbus A330 yango ekomi